mais lisusu il faut totala banzela biso tozotongaka na mboka na biso eza na etani banzela ebele depuis que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo combien banzela basi basali combien eza na bon état. Il faut que vous qui avez l'autorité d'accorder le marché bon assurer que service après vente na libanda na bozo welela ka kosomba ka ba mapango okuta ke soki ba pesi mutu atonga nzela okomona garantie za ya 50 ans. Pendant ce temps là bao batongaki bazana musala ya kobongisa ngo bango moko. Et nous on n'a même pas de routes qui font 5 ans. Bakei mbongo nyoso kena ba 10% ba 20% allez bazu tout moi biloko mikeba batie wana lobi mabulu na mabulu. Nous estimons que nous espérons aussi que rocade oyo basali na likasi et kozala ya malamu ya ko supporter ba poids lourd et ketika la pendant longtemps. Na Kinshasa wanzela moko tozaki nango ya makase zaki poids lourd oyo balobaka ba japonais basali. Mais kende siko tala modèle à mabulu. Je ne sais pas si ceux qui ezalaka na ba service moko ya contrôle T. Ya bao bazo sala ezaka même na ba ingénieur ya l'état qui sont sérieux. Pas batu bakenda kolanda kaka ba pese carburant batie les carburants. Qui sont sérieux qui balandelaka pona kotala la qualité de la route. Nzela wana eza ya biso nyoso. Et Kinshasa je l'ai dit tozana mitu kebele te bozo ko sabatu. Parce que Kinshasa, il est difficile à kokuta na ndako moko. Papa zana mutuka, maman zana mutuka, mwana nyoso zana mutuka. C'est difficile. Alors que na poto kokuta ndako moko, mutu na mutu zana mutuka na yi. Mais biso c'est parce que ba état ya banzela na biso za malamu te. Biso moko bikumbela mwanza, tozotala nous attendons que les hommes viennent poser la. Je ne cesse d'insister sur makambo ya cimetière ya Kasavubu. Bande korangai. Normalement, selon la loi, place à cimetière wana bakokaki kotongelo komoko d'utilité publique, c'est ce que dit la loi. Batongi te bateki. Baye kola lisabiso ke bakotonga palais de justice. Nakenda ko filmer bino bomona palais de justice yangwa. On nous ment comme ça, personne qui parle. Moutoiseau le batté. Et biso, moi je ne peux pas me taire devant ma bêtise à modèle. Parce que notre combat est un combat de valeur. Quand nous voyons les gens qui sont en train de cracher sur autant de personnes, et bah, qu'on un parcours pour la conquête de ce pouvoir. N'a qu'à supporter. Il y a plusieurs personnes, bah, Kangama, bah, monsieur Soubatikala, bah, handicapé pour la conquête de ce pouvoir. Mais voyez, vous crachez comme ça, besoin ça la bêtise. Les lobbies sont nions, c'est au limite au tonga cacao. Voyez à quoi s'étendre les athées. Voyez à quoi. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Lobby, nos positions, on critique le régime, le pouvoir. Mais les lots, on commune au pouvoir, on commune à critiquer l'opposition. Est-ce que vous pouvez comprendre comment j'ai toujours dit le pays a reculé de 50 ans? Qui est opposant, tu critiques celui qui est au pouvoir. Qui est au pouvoir, tu critiques celui qui est dans l'opposition, on te bloque. Basili si catalogue mobimba yabato. Ah, Nzambe. Na retour na biso. Conteneur moko yangoyo na retour na biso toto ya ba gouverneur na kata kenge. Conteneur ya baluki kala remorque yangoyo. Mwana mwasi yeyo ba obimisa.
vraiment abimi conteneur ekweli bato biso toleki juste oyo ya liboso ekweli pena yango oyo ça ne va pas j'avais dit que maire de la ville faut avoir précaution maire de la ville fallait ba remorque etambola te maire de la ville makambo yango oyo on avait dit maire de la ville ba remorque etambola te ta makambo yango oyo je vous dis yango oyo camion handicapé yango oyo ça ne va pas botala butu États-Unis ndenge bango ba gérer bato Dallas ba gérer butu na bango yango oyo butu États-Unis ba moni molili nzamba tchaki na mukili mais bango basali bangeli pour que butu na bango ekoma ka boye oyo États-Unis toza na Dallas soki na Washington soki na Chicago soki na New York na Los Angeles butu na bango yango bango basali butu na bango nzambo tchaki molili mais biso to travailler to komisi butu boye wana na mati na la bibo na ke notala pe butu ya Braza o baza bato na biso pe baza mboka zala tala butu ya Braza yango pe baza na butu na bango bamoni pe ke nzamba tche molili Braza pe basali butu na bango yango nde bokomona ke na Afrique banzela ezali te quelques mboka ba Afrique du Sud un peu d'autres pays au kokuta moi développement mais tala Brazzaville bino bato za na Braza pour za na président moko asali 32 ans soki 33 ans na pouvoir plus de 30 ans ça soit na moi que je m'abuse tala nzela ozala nzela ka moko lokola chemin de la croix à Brazzaville mais le président est toujours là, la liberté ne se donne pas, il s'arrache. Autres à la Brazzaville, ça va, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut pour Brazzaville, mais quand même, Togo Tchataba 3 sur 10, Ataba 3, même B ou un demi, je sais pas, dans Brazzaville. Tu peux botter la boutou ya Congo, Ogo Kansa logo la Tobomi Minda te, Tala Yango, Tala boutou ya Congo, Kansa logo Tobomi Minda, mais Tobomi Minda, N'enge to gérer 60 ans après le départ à Mondele, to gérer boutou na bisobo. Est-ce que mboko solo akobonga ezali na ebité solo akobonga ko so ba yebiso ko kolia kozala na espoir même na solo biloko est-ce que solo akobonga ezali buto bozo mono ezali felote za bimuté eza butu na biso ndenge to gérer 60 ans après Mondela ken Congo ezabo mulio ndozo mono. En tout cas il faut tout commencer à la recevoir avant. Donc à Congo on a sait ma boy pour comme ça la destination vu que embouteillage est kaki. Ba client ba se décider ba tangaye ba quitte ba kini destination inconnue tande ba déterminer si ce qui va pour éviter oui bientôt ma bé. God have mercy upon us. Nous saluons notre héros national Armand Kingoulou depuis le village de Mili, les Gaga, ça fait plus de 50 jours. Bilan, Union sacrée, Willeri, oui, ah, toi, on a Willeri. Salito, ça fait plus de 50 jours dans la Gaga. Ah, toi, on a Willeri. Minerval eleki cher papa tali boza 5 na kokalanga tali bo vanda to lia matembele to kalingina mwana nsemi nani ba poisson mike wana ermo ba lambi pondu atena frisel frisel ba mabunda mike ba tsaka mo mupiku wana ozo santi papa so moni amoni be muko ama possibilité alambi ndunda atie bible bakalingi bible moi ba mabunda mike ba efungwa maboye wana to be ngo bible tala niveau donc on se met en société donc soit avec poisson munene té mais biso to ya poisson muko ebuka na té mais pas na biso lelo abuku tana muko mo ya bo exacte po eleki mukie ameli ba mo ngala buku ta muko té na le misuna boaki na mutu to so boaka dans l'époque
Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat. yo pe no mona bato bana mike biso pe na batente na yo yango otikali na 3 ans na 3 ans okosala nini mponi oyokisi bato soni togangaki awa kabila rwandais kabila kende yo ozwiki bokonzi o mwana mboka azwi parceke yo mpe noza congolais oza pena kinois ya solo pena pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas de prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre. okokosa biso vraiment osali makambo ya soni oke nandimaki te yo moto okosala yango je me suis rendu compte ke eza bato bafrançais nde bobomi mboka oyo yo oza président de la république mozoyeba te bato baotala nde tribi na yo nga oyo naoloba na o nga na mulu naobanga yo olukeli biso makambo yo olukeli biso makambo olekisi 7 ans kaka boye 7 ans osali eloko yo moko vraiment ntango ofandaka na chambre na wana okanisaka te papa na ngai vraiment ata kutu baloba yango motema mabe bozwi bokonzi mpo bobombisa mais bopesa solution bopesa réponse na déshydraté ya population to balokaka place moko eza kaka baprojet nous allons voir nous avons pris des mesures nous avons bokoma bacouturier etoni nous avons pris des mesures mais ata couturier azwi bamesure soki azotonga te ezongisa elamba toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe? Massa, bonjour. Bonjour. Comment on est? Bernard. Bernard, au Tangaka? Tangaka. On a classe? Na la 4e. 4e, ok. Bernard, na poso tuno mutuna moko. Vous êtes congolais? Oui, naza congolais. Combo ya président de la République démocratique du Congo. Comment on est zanan? Fachi Béton. On l'applaudit s'il vous plaît. Fachi Béton. Bon, moi c'est le président de la République Nabino Fachi Béton. Comment on est nan? Maman Olive Mbemba. Hein? Oh. Ouais, comme il y a 2 fois. Maman Nani? Olive Mbemba. Maman Olive Mbemba. Fachi Béton. Combo ya moi sinaye. Olive Mbemba. Et tu as mis Zoba koma kafe mayele. D'ailleurs, Zoba soka komi mayele aleka abatwa mayele. Zoba soka komi mayele aleka bino batwa mayele. Rendre Kinshasa salubre et plus propre qu'avant, c'est la détermination affichée par la structure d'assainissement Sako Bopeto qui veut associer les énergies, expertises et expériences de tous pour gagner ces paris. La formation de 3 jours à l'intention de plusieurs milliers de jeunes a pris en compte différents aspects additionnels sur comment rendre l'environnement sain qui favorise le développement, ce qui répond à la mission de Sako Bopeto. Ces jeunes, bien formés, sont appelés à devenir les gestionnaires de ces projets dans différents sites à travers les 24 communes. Cette formation vise le renforcement des capacités de participants. À la cérémonie de clôture, la directrice générale de Sako Bopeto, Madame Peggy Ngolela, a salué la présence de plusieurs autorités, notamment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aux côtés du directeur de cabinet et représentant du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et du conseiller du chef de l'État en charge de l'environnement. Une façon de confirmer l'appui de cet organe délibérant de Kinshasa et de l'hôtel de ville à ces projets de grand intérêt pour la population quinoise. Elle a salué la bravoure marquée par les participants pour la réussite de ces projets d'assainissement. Ces 2 jours de formation signifient pour nous une grande avancée dans la concrétisation des objectifs nous assignés pour rendre sain notre environnement et le développement de ces derniers par les différents aspects additionnels de ce projet. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangopamba, a placé quelques mots d'encouragement. Nous travaillons d'un commun accord avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas commis une erreur d'accepter Lévi et Daniel pour l'accompagner dans sa mission.
Monsieur le Président, vous avez la bénédiction de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas facile d'organiser une structure comme celle-ci. En entrant ici, je sens que quelque chose va changer réellement. L'assainissement de la ville de Kinshasa n'est pas une affaire d'un individu, moins encore de Sako Bopeto. D'où les efforts de tous comptent pour relever ces défis. Toyebisaki bino bokobomana. Toyebisaka bino bokoliana. Oyo eza ta ya Nzambe. Toyebisaka bino totatolaka tolobaka nyonso nana kondima wa yambo. Ozwaki pouvoir sa pouvoir na mabe okosuka mabe. Ebale ya Kongo ejali lopango ta kashi ejali shenzela. Yawe Yawe benisa Kongo, Yawe Yawe batela mitongo, Yawe Yawe benisa Kongo, Yawe Yawe batela mitongo. Bana Kongo tola mukananu na pongi totala ngenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso. Bana Kongo tola mukananu na pongi totala ngenge tokoki koyingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso.